mouvement baza makasi baolinga bakomisa makambo nde moko na bato na bango. D'accord. Donc oyo eza 10 mouvement oyo eza mouvement sango mouvement eza 10 mouvement 10 mouvement elingi koloba mouvement ya monene. D'accord. Ça veut dire ba mouvement mosusu ba leader nde balekaka na ekota na la team roi 10 fois. Moni comédie musicale pe ezalaka. Comédie musicale. Il y a musicale. des artistes, musiciens, chanteurs, comédiens aussi. Ah bon? Au lieu de rester toujours chanteur, fais mieux. Donc voilà, succès s'il n'a pas de chant. Rejoindre ba Esobe, rejoindre ba Saï, rejoindre ba Massa Nabiso. Eza rôle net. Te parce que tu as leader. Alors accompagner comédie. Il faut avoir honte. Il faut avoir honte. OK. Honte. Honte ya makasi. D'accord. Et tant que demi-leader na hérité? Mutu yo zotanga. Ah, Fabregas. Oh. Baza na gérance lisusu ya groupe te. Ya ye moko mazoluka tia misu kaka na groupe ya bato. Nzoka il faut gérer groupe non. On s'en effort. Oui bandenge nini okobandela à zéro. Mais na succès à nous les soyi déjà aussi aussi. Monze Fabregas a rage à hérité hein. Pour émission on a vendu na plateau ado sa papi mboma pour ebisa ken ya za na sima na za solo ya wata eza makasi trop. Artiste azolumba solo moko ya succès ya liwa. Ko concevoir succès eza na ba stratégie. D'accord. Premièrement, okoko sala tout. Okolongola sentiment ozwa famille okotisa na makambo na yo ndatsa bandeko ne famille ochango na kati entreprise. D'accord. Bandeko bakomowela basi na ba musicien. Oh bandeko bakomowela basi na yo moko bandeko malembe mama bazoyebiso yo yebi pe bien bosaka ba ignorance pour place botelemi ezaka fixité. Pour place botelema fixe bandeko bazoyela basi oyebi oza muta miliete oyebi ti ba discuter na ba WhatsApp na banini oyebi musique eza pasi mama soko osili il faut ça la moi moke lokola frère na biso Robino autosala asante ke moi moke akomolemba a reculer. Mon a été que moi silence a pemaki. A monika mondibo na moni akati suki. A pemi a changé na idéologie. A une loko moko bo vilain type comme il y a déjà moi solo. Frère wana c'est le il faut atika kotambola a changer document. Document ni. Document soko zui mukanda ya bato maboma. Yeba ke makambo wana ko rattraper yo. Asa document à maman. Vous comprenez? Tango kokendo kozwaka kisi. Atozo melate. Mais yebaka mundela na bakisi mosusu wa mopepe. Afulaka. Oh. Ya bato maboma. Oh. So yo kotika na isoloir. Place ba traitaka ba fou kozwa kisi po ezala na ndenge ya rendez-vous non. Déjà ba fetaka. Kisi. Ata o mérite ya comprimé ya mopepe. Pour makamba to miso ba oloba bazap na ba kiol. Mitu ekufi. Akosele makamba. Mitu ekufi. Kasi babi oza bien plein, oza bien placé. Omoninga. Frère wana. C'est le scandale. Tango bazo bengana ba azo suspension. La maison mère. On a pété la biso Bibiche merci. Bibiche merci. La suspendaye. Poni. Pour comment il faut kota na cesse. Oh. A déranger dans cesse na wenge se wana.
biso bato totya poison alingaka tika na suspendaka ya wera nso tshone alinga atika binongo banani babiso bapaka baolema ndwakila toloba to tolandela totelemisa banani kopwa biso na kumikata na ndenge age retre ya mboka agere histoire ya ndule facilement kimomoto oyebi mpona nini alongwa epai ya frère wana na ndako na ye na ndako ya frère wana avandaka malembe tozoka yo malembe koya na commentaire te ezala na opposé tozoyoka mpo boyo ozalaka batya o témoin mpona bamal comportement ne par exemple traitement na ye envers bamastane bajo modango yango wata bongo akoma le même jour asala même pas des jours ntongo bauti poto eza bainane te ntongo bauti poto asala même pas des jours 3 jours kuna bamanquement na ntongo ebandi amanke bajo alobaka na bato boye wata abengi bama opongo pontiaki il faut parler nde bazwa parle alemba akenda na bajo comprendre kofandisa motu na ndenge ya ndule ezalaka te makambo ya kolobela bamusicien ebele bafande pa bamaster ntango babandaka ezalaka te ya kobokola oko peti nanga babashi marbre ayebi ntango yo ozolobaka fanda mingi epa na ye eza bakomedi yango moni nayebisi oke il faut na poto boyebaka ndenge nini ya koencadre bato mosusu motu ozolinga oya koloba mpo porte parole abeti lisolo na yo ndenge mosala na bino ebanda kosala makuna olie odiskite na porte parole yo olinga otake patron est-ce que patron aza na niveau no toyo oza na niveau ya porte parole patron aza peti na bango apeti aleka mosika patron aza na niveau na yo te patron aza na niveau no te yo oza na niveau bafuasi libaya okoki kobanda kobwaka motu ayebi yo te na miziki ya kala ezalaka bongo ozobwaka vie moko boye opesa posa eloko mama welisa kwa mais wata ayemba dialogue congolaise nzembo wana comprendre ovasakani bato na biso tu wana bavital camere ozo comprendre badidier momeni ozo comprendre série wana déjà carnet d'adresse etondaki sikoyo place nini yo oyelaki motu ndenge nini moto yango oyo omemela bato bakonsideraka o lisusu bien te mais moto oyo omema aganya Paris azovivre bien aza bien soki kutu baetape oyo aleka na Kinshasa parce que héritier tanga aza reserver ye betape oyo aleka na mosu na Kinshasa so ezalaki héritier na mosu héritier anga azala reserver bazaka vie différent ye ateka pétrole héritier ateka te okola na lupango ya bakoko mwana koko mais oui oza mwana koko shebino okola na lupango ya bakoko papa ebani nde père na bango ayebani mais père azalaki na Kansanvu comprendre mère aza koto na lwango okola chez bakoko ba kota papa to kota mama kote ya mama place ya koleli siko boza pe bakoko bongo ebele moni place bakoko lupango ya famille pima na pouvoir na yo na makasi ya nzambe sikoyo ntango yo olobaka nganga azala chargeur totika baje biso tobeti ndule me toza mpo tozala mpo wataza tangelanga moto ya forme nini na vie ya seleo aloba ta master nanga natambola na ye napesa ye makambo akokani na mpaka. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu.
au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideaux LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Je ne mourrai pas, je vivrai. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes à Paris ainsi que dans l'espace Schengen, ceci vous concerne. Le ministère à la puissance du nom de Jésus-Christ Paris organise 3 journées de gloire et de visitation divine avec l'évangéliste international Jean Scartizé, dont voici les dates. Vendredi 13 décembre de 18h à 20h. Samedi 14 décembre de 17h à 19h. Dimanche 15 décembre de 13h à 16h. Et pour clôturer en gloire et en grâce l'année 2024, une méga veillée de la traversée est prévue pour ce 31 décembre 2024 de 22h à 5h du matin. Toutes ces dates porteront sur un seul thème: je ne mourrai pas, je vivrai. Alors, rendons-nous sur 2 boulevard de la Muette à Garguès-les-Gonesse, itinéraire RERT, prendre le bus 31 en direction de Cora et descendre à la station Pierre de Coubertin. L'église est à 2 minutes de la station. Pour tout contact, composez le 0033 605 700 903, le 0033 664 077 847. L'équipe de presse du ministère de la puissance du nom de Jésus-Christ, Paris. Non, je ne mourrai pas, je vivrai avec l'évangéliste international Jean Scartizé. Alors, si ton Dieu est mort, essaye le bien. Boye Malamouna Milogos. Restaurant Paradis Secret, restaurant aux spécialités africaines, en pleine région parisienne, chez Chiquito Papa Paradis, au numéro 10 de la rue Pierre et Marie Curie, 77 380 à Comble-la-Ville. Ici, c'est la compétence. Non, on laisse aux médias. Toujours. Pour la dégustation de mets variés, saveurs africaines, un seul endroit. Venez déguster de grillades, du poisson, tabac, brochette, ngoula. Tout ça, modèle Yambo Canabiso, chez Chiquito, au restaurant Paradis Secret, le secret du paradis. Avec accompagnement de manioc, chikwang, banane plantain, du riz, etc. Notez bien l'adresse au numéro 10, rue Pierre et Marie Curie, 77 380, Comble-la-Ville. Réservé pour tous vos événements, en toute intimité et convivialité, venez chez Chiquito.
Bonsoir, bonjour à tous les vrais là. Vous êtes branchés sur Image Pro, tout de vos voix des Gloria Langui, la méga star de la presse congolaise et américaine Père du Congo. Je dis merci à tout le monde. Aimez, partagez, vous serez jamais déçus sur votre émission. L'invité par là. Merci à tout le monde. Là-bas en Arabie Saoudite, partout, Bolingara. Aimez, moi je vous aime. Rendez-vous, c'est le 8 novembre 2024 à Bruxelles avec l'artiste Héritier Gucci Watanabe Toto Yatembe, l'artiste le plus compliqué de mon pays, RDC. Il sera là avec ses poulains, donc watos balinga hérité ceux qui n'ont son billet qui n'est pas on a fini que son billet billet normal c'est 55 €, si champagne c'est 75 €, serait jamais dessus tout ba robanga pour na parking, puis il y aura parking et ça pour na voiture na même 200 300 400 500 bato ba robanga pour na sécurité ça vraiment assuré na kati ya dox wana benga lola c'est Belgique, venez nombreux parce que c'est premier concert de l'artiste Héritier Gucci depuis Banda carrière na Katamboka ya la Belgique et il s'appelle concert de au revoir pour Europe et à Rosogne la Slam sur 2 décembre mais consommons le 8 novembre. Merci beaucoup à tout le monde. Boé Bapé Susuke. L'artiste Fally Ipupa le 9 déjà dans Katia Canada, va tourner déjà Bandi, dans le Canada, au États-Unis, à Allemagne, Hollande, Nantes, Marseille, Lille, pour consommer plusieurs chansons de l'artiste. Et le 22 décembre, avec Viva la musique de Papa Wemba, il y aura la présence de Biscuit des Ocolés, Joe Lenoir, et pourquoi pas aussi Pati, qu'on a Katia à Bruxelles, na Madeleine. On sera là pour consommer la musique congolaise. Merci à Grâce à la caméra. Merci à Mamie Mininze Matus Pepe Lambetolo, désolé à mon agence privée Rimaka de 31 Victoire 57. Merci à Ordi Paris 20e, Abonné Sangoya, Château Rocher Koyate. Merci à V, Mbouta Yaba, Lombi, je te salue, Touroulier Belé, Papa, Chiquito Paradis. Merci à toi, merci à Ave Gauthier Mascotte, ingénieur de Banque Lamidea de Bon Séjour au Congo, Namboka Baya Ouli Moucheni. Il est maître, il restera maître. Lui, c'est choisi ma tata. Il y a Jojo Ngonda, il respect à toi, mon vieux papa, Nanata Kelvin Ngonda. Papi Kaimbele Boss, Blancha Kabanga, Saladin, Nzambe, Bilamba, Pessa, Bilamba, Topessa Makambo. Une émission spéciale aujourd'hui, on va en parler plusieurs choses. On va décortiquer ensemble avec vous. Si grâce à il est avec moi pour faire plaisir à Guy Basket, Chango Basket, Héritier Basket, Fire Basket. On reçoit pour vous Charline Pakalingomba. On va décortiquer Nangambo, Héritier Gucci Watanabe, l'homme de la scène, l'homme de la musique et l'homme de l'actualité, Toto Yatembe. Paka Balingomba, bonsoir. Ancêtre vivant, Comment Paka. Boni. Bonsoir Nayo, bonsoir Nabalandi. Image Prod. Image Prod. Tu vis, Yande Gonabiso, Fire Basket, Guy Basket, Chango Basket, Héritier Basket, Binotou, Bolandaka, l'invité par. Ouais. Il y a un déconabiso Gloria Langi, beaucoup continuer à s'abonner massivement pour chaîne yo na émission et l'obaka vérité pe chaîne et ambaka sans polémique. Bambo tebele amboto banda émission on a prêtre mboka la pulga supérieur maître. Bambo tebele et belé na ba mélomane ya la bonne musique. Tout na kwento bozali bambo tebele na ba spiritas na kwento bozali bambo tebele na Harmonia Ngenzi Timambote Bambote Belé na Rombox Yannick Ekini l'homme qui détient Bambote Belé na Skoda Pongo Skoda Hervé Bambote na Place Ozali Bambote Belé na Ange Noir Bossamboka Bambote Belé na jeune maître Mike Ndembo Bambote Belé na Demi-Dieu Trezege Mouzala Bambote Belé na Muchu Adola, Bambote Belé na Didi Yamba Easy Solution, Bambote Ebele na le CG Camille Richard ya Arep, Bambote Belé na Patrick Eyala, le nécessaire, l'homme des solutions. Patrick Eyala, Bambote na Place Ozali, Bambote Belé na Trésor Olangi, Bambote Belé na Patrick Boussi Aba Patrick Bambote na Place Ozali Bambote Belé na Chuchu Debord Tima Mote ya mère na biso Tina Mama Mokonzi na Nantes Bambote Belé na Misha Daya Bambote Belé na Fabio Capello Sumbiri Tekiri. Voilà, yaba Lingomba Mpaka, bon sango ya Timouata. Rendez-vous le 8. Timouata est toujours au top, est toujours impeccable, est toujours
na vitesse nango ezolumbisa kaka solo ya team Wata ezolumba toujours moderne sango ezolumba toujours solo pardon ezolumba toujours mais aussi de départ na tuna que mamba Lise obeta ki monoro mais on confirme aujourd'hui après Lise un Baptiste na guitariste moko et un chanteur asero ba betara toro na plateau yena ambazi azate na danseuse moko na habité eza solo to eza rumeur de tambola ba misia ba kimi bino po bo kanga ki bango ba passeport blo mabongo ba kalingomba. Bon, depuis le temps de nuit, tout est de gauche à droite. La poto, bakanga passeport, mais garde la passeport. Regardez l'identité à Moutundeni. Bien sûr, tout est de gauche à droite. Bakosimbe l'air moso koko koisa. Kazamona moke pa koisa. Bien sûr, mon colo a koisa vipe azar. Comprends? Kolo akoisa vipe aza kolo bateka ka mwana moke. Batu balela azana enveloppe na ya chocolat ya mbongo ya fin de compte na ya musala. Mais atika ngona kati ya kombi baza batu batika biloko na babisi baza. Mututu o azana besoin document na ye asali loko babengaka baye bazui document akenango asali loko azongi bakangaka mutute batu bazoke ba Suisse bazoke ba Belgique badasha za li pasane mishika za li pasane jega za li pasane Jack Love za li pasane po bazana musala ya kosala nango baza musala osana bongo bongo ambulance azana li pasane bongo bongo bakimi pourquoi ceux qui ezaki baza yondo zolo babakimi ezani ni kasi yondo zolo babakimi na bango tout ezaka na danseuse moko nde mutakimi danseuse c'est qu'ils a confirmé la danseuse oui Charlie Petit Nabiso évité pourquoi Petit a vu fuite avant même le dernier concert. Le qui était boy le pourquoi c'est un problème. Tokoluka ote soko moniko kima. Ezamboka mpa ebimboka te. Ebimboka. OK. Soki moto déjà longo liboso lupango. Place a telemaki ti le lozo mona na te. C'est que ebimboka la première fois. Maman faut rebelela parce que bon mona ka la première fois tam so ki na ke skan bakanga ye. Te azane bien, azana Belgique. Place pas au fanda. Place azo fanda. Comment place au fanda? So na bengi lelo bazui. D'accord. Mais c'est important. Vous préférez tikana e lo ka tikala na yo. Oyebi combien de danseuses bazana kini bazoze la mouvement? D'accord. Combien? O baoze la mouvement nde kutu ya kimi ta place moko bako remplacer mais bazale musu 58. Quel bagarre pour bakota wana. Mais les autres baza na comment na temps ya ba convalescence. Bazolande la bassoin. D'accord, même pas capo muta ki mabongo c'est qui a comme qui mal à l'aise c'est qui a des tensions. Kokima eza calcul ya moto mal à l'aise te. Kokima eza calcul ya moto. Moto bako pese biberon bako pese potopoto bako pese tout. Mais so aza na idée na boaka a boaka kaka. Ba monsieur eza ba famille. Ba monsieur eza ba mauvais conseil. Ba monsieur eza kaka ndenge bango ba boulela ki déjà. Vous comprenez makambo tite madilo e bien bien. Tite madilo na personne poto kala. Madilo abatite. Kala na makambo mère na biso Mireille Ileka ya poka chama sunda aye bien bien. D'accord. Makambo petit basele aye bien bien. D'accord. Vous comprenez makambo Alain Chandou grand frère propre à Dani Chandou. Le président Dani Chandou motema ya mère na biso Joyce Onienze. Mère na biso Joyce Onienze petite sœur propre à Lisa Onienze. Okomona baniko Onienze. Vous comprenez? Tozoka. Makimi na passeport na yeto za mabongo na bino. Bon. Parce que Akima yebongo c'est que azana visa pe belé ce que ça azana li pasana ye. Akimina yango. Azana ngo. Akimina ngo te azala kanango déjà Suisse. To yo moni ko sali fuite. Kende na yo. Oza bon débarras. Ils a bon débarras. Ni boba ko mona ye azaki mutu boye ba ka sama mabongo
parce que parents ndo mona ka mpaka likambo vraiment mpaka mutasali likambo na yebeli glo akoko sala on est besoin mona yebo mona ka sala toza na poto oyebi ba jaloux pe ya mouvement baza makasi baolinga bakomisa makambo ngo ndenge moko na bato na bango. D'accord. Nzoka oyo eza di mouvement oyo eza mouvement sango mouvement eza di mouvement elingi koloba mouvement ya monene. D'accord. Ça veut dire ba mouvement mosusu ba leader nde balekaka na ekota na la team wata 10 fois. Zoko point ekokota 10 fois. Ozoko point ekokota 10 fois. Ekokota 10 fois. Ekokota 10 fois. D'accord. Na kati ya team wata. D'accord. Ozoko point Nandenga blague te. Nandenga blague te tant que kota 10 fois mais Mahambo ko loba ma butumo pour l'artiste mais orchestre ba benga ba jeune talent zo benga ngo kota 10 fois Mahambo to mona tomba aventure mais comme sérieux comme on a que Fabregas passé à la télé confirmé que Héritier aza jeune talent donc il est peut-être pas Kalingomba. Bon. Moni comédie musicale pèse à la. Il y a des artistes, musiciens, chanteurs, comédiens aussi. Ah bon? Au lieu de rester toujours chanteur, fais mieux. Le quoi le succès, s'il n'a pas de chant. Rejoindre ba Esobe. Rejoindre ba Saï. Rejoindre ba Massa Nabiso. Eza rolnete musala na bango yango te azandoliste azo confirmer que abanda liboso ya beta ba disque de beta te na comédie nandula lelo batu ba banda eza pe normal ce moto aza le premier abandi course avant au gagner pour gagner ba oyebi so nini yo nde le premier kasi eza pe natana il faut paiement succès sili makambuto esili po déjà tant oyo bandaki loko noza le premier mérité succès na ndenge sili fanda tika bato va continuer course aza na course de sosute bocha na course na nini bazo wela nini entre likambo ke jeune talent vraiment paka na oyeba te yo muto ba bino de bato bo nga bokanga manango bozo parce que ti aza leader alors bo accompagner comédie il faut avoir maleka na émission monene il faut avoir honte. OK honte ya makasi. D'accord. Et tant que demi-leader na Héritier mutu yo zotanga ah Fabregas. OK. Demi-leader mofandi na plateau okanti soko lobby ko excité prêtre mboka aleka ba niveau to comment ba demi na ba leader mais bien sûr ba demi leader ça ba to salane eza bato bazo se comporter lo ba demi fou bazo koka baza na gérance lisusu ya groupe te ya yemoko mazoluka chami sukaka na groupe ya bato nzoka il faut gérer groupe non osa l'effort oyeba ndenge nini okobandela à zéro mais na succès ya ndule soki deja osili ye mutu aza banzembo ebele po bayamado abeta banzembo koleka wana ozosekwisa bamort bien sûr toza lelo ti le 1er novembre 2024 ozobetelanga masolo aneni ya 2022 eza te héritier pa beta nga nazalaka na bafere nga nazalaka na bababi ezaka le passé héritier pa malembe tozobeta bale passé ya histoire ya ntango toza na bagroupe ya tozo accompagner vision ya motu moko mais ntango tokomi na vision na biso moko il faut lumbisa solo te solo keba mbekano ekoya kokoma lokola akaye Mzee Fabregas aza rage ya héritier po émission wana ndenge avandi na plateau adosa papi mboma po ebisa ken ya aza na nsima na nga aza liboso solo ya wata eza makasi trop artiste azolumba solo moko ya succès ya liwa artiste azolumba solo ya scène musicale
artiste azolumba solo ya niveau ya likolo solo etindaka président de la république baya ozokopwana basolo baparfum agiani nde artiste azolumba basolo baparfum ya niveau ya likolo ya ba Yves Saint Laurent bakuros nouveau modèle ozokopwana bango bazotya baaxe eza différent axe soko obimi kaka chez bino sa mapeka mpe kutu deja koobanda olumba po ntango otambola wana ni axe basolo ya axe bakalingomba niveau te mais totikaka bacomparaison ifo boyedaka baartiste te koyede te ye azodéclare ke so olandaki émission asaki na papingoma alobi boye toloba vérité ke héritier aza na nsima ye aza liboso mais tozolinga tokomisa héritier liboso bade sika ye bandi carrière solo liboso ya héritier ana expérience ya kozala leader eloko ya kobanda liboso ezalaka te kobanda liboso eza raison te bato babanda liboso no baza comprendre bobundisa ebele lelo mpoza gloire ya olangi ofanda institution jamais bato mpe baoya na nsima no na mopepa mabe baza jamais akofandelaka nga obanda sikoyo lokola obanda okomi fatigué soki okomi fatigué ronde na yo ekoki te jeter l'éponge tu seras payé tant que deuxième okozwa salaire na yo mais champion aza moko soki okoti na cage ozobunda soki jeter l'éponge gagna ekobima mais obosanaka aza joueur te o carrière esilaka ministre akufa na lita kendara ata na 60 papa wendo kolosoi donc soki okomozela chance a wendo fanda Fabrice na beta ya mado apesi bino défi bopesa album na bino eleki ya mado yo ozotanga aza na album abimisi ya lobi awa otanga ngo te moni mabe na bino kutu bino nde bosala berere makasi oza mpe motema mabe nga motema mabe bien sûr ezolakisa vraiment ke ozoloba sila nga na basila te nabi abimisa album abi premier album na ye banda tobandi émission ozotanga kaka ya mambweni ya mambweni titre mususu aboka pe héritier na kati titre mususu ezate oyokanga ezambe oyo tobima rembox ya obabina bon musique eza pasi trop pasi so ozwi succès il faut canaliser succès il faut babatela succès ndeni succès basaka nango jete babatela succès eza jouer te expliquer bato nde babatela ozoko point ko concevoir succès eza na ba stratégie d'accord premièrement okoko sala tout okolongola sentiment ozwa famille okotisa na makambo na yo ndatsa bandeko ne famille otiango na kati ya entreprise d'accord bandeko bakomowela basi na bamusicien bandeko bakomowela basi na yo moko bandeko malembe mama bazoyebiso yo yebi mpe bien bosaka baignorance po place botelemi ezalaka fixe te po place botelema oyebi oza moto amilie ti oyebi ti badiskita na bawhatsapp na banini oyebi musike eza mpasi mama soki osili il faut sala mwa moke lokola frère na biso robinio autosala asante ke mwa moke akomolemba arekile omona ete ke mwa silence apemaki amonika mondibo na moni akati suki apemi achange na idéologie aine eloko moko boye vilain type komo ya deja mwa solo elongi mabe minu mabe zolo mabe ngai te eza frère na biso nazoyebisa yo eske nga nazofinga bayebisi otali kre yango te otali mpe
Yo tali yango tibilo kwa parce que la Bible bon tinda bon on ramène sorti qui charge pas mundi pas chanter bango na bango babunda bazowe la commune déjà mundi boza na pouvoir la commune bo pesi yango commune eza ya biso te bango moko ba na commune na bango de ba pesi ce n'est pas moi to fan de la wana te toza na docs de Bruxelles ozo comprendre to fan de la wana te maître ngo Linzabe champion des champions grand frère propre le maître Mouze de Mouze grand frère propre master nanga Jagger Mulenda imbattable Jagger Mulenda siko na koloba mpaka mambo ko sila ndene démarche pona sala il faut ba artiste o basila soki balengi prêtre mboka zongi salbondir prêtre mboka hérité oui akoma prêtre na bango prêtre ya mboka OK mboka nini bozalaka inga yom to yepsa mboka nini bozalaka ya France ya Congo ya musique ya yoloba naturellement atozwi document au changer nationalité bakomaka kaka naturellement congolaise c'est qu'il y a wenge musique à maison mais ozo comprendre prêtre ya mboka ya artiste tout d'accord pour l'instant c'est héritier Gucci Watana prêtre ya mboka mais héritier on dirait changer pour niveau Fabrice pour que héritier garder ba silence on a ça yo benengo zolo bango que déjà za ko tutoyer héritier ngo tena bina sans lingala eza lingala héritier eza lingala héritier suki saka kaka héritier voilà héritier changer on va te président pe wata changer tenga président nga tenga aza président ya yote mais aza président ya timwata voilà c'est eza façon ya respect voilà eza okozo ngolo baka papa na yote okoko benge papa te tengai na nanga musala na ngai comme président le journalisme nous avons un seul président aux devant ngai c'est notre président donc président ya Timwata oui bien sûr mais je suis un artiste émissé de mon pays na zana ba respect belé na sens ba héritier a changé na sens ni là tu as mal compris dans sous les aussi na terminaison donc héritier ngo na sens terminaison par rapport que il faut le baga héritier à charge na sens que héritier président héritier toyebaka héros yo mouvement du corps héros yo Fentaka Baraka mouvement du corps on dirait Oumeli Fentaka Baraka atesali siècle mutakola achangeaka mouvement du corps makambo tokoma osala ngo propre po bande na c'est jeune talent jeune nanenga robata mati Fabrice a prononcé yo to quand on dirait yango eswa biso obo vimbisa ngo bébé temps là pour les monsieur bébé temps là oh là là bébé temps là oye mon musique voilà mes esprit te koyate to mettre le moko c'est souhait mutu mais monsieur yo quand on dirait jeune talent soit tété bébé temps là ah mais nous là tozo beta makambo tozo sala ozo comprendre René Labert ebi makambo yo OK ozo comprendre makambo moni yango Jack Love Monse ebi sainga bi babagaro il faut botika na bundango abunda na Fabrice mais yaza na banzembo leki na Fabrice banzembo héritier to banzembo Jack obite banzembo héritier nani azo interprétango moto zoloba na za na vraiment mon héritier au silika ba yango Fabrice au silika lopelanga bantidote souffrance na ngai ekoma ya kala ata nalobi na monoko ke naza bien me nakuzu motema ezopela se kopela mwana mama mwana ngoko mikowayawaya mama nzoka bolingo enyongaka boye bazangi biloko ya boye baza nango yango comme si bango bongo jalousie ezobota solo ezolumba makasi solo ya succès ya chemin de la gloire solo ya succès ya miange mi démon solo ya succès ya retirada solo ya succès ya prêtre ya mboka solo ya succès ya prêtre ya mboka boni sango alisi
vite fait. Convalescent. D'accord, merci beaucoup. Mpaka, rendez-vous le 8 novembre na Dossa na kati ya Bruxelles là. Donc consommez l'artiste RC, vous serez jamais déçus. L'artiste est le plus compliqué de la République démocratique du Congo. Même Mpaka yoza ya baleki. Oui, toza. Mpaka ovanda na musique, oyebi musique, marambo zo kende nzore boko tala ngoto bomo. Makambone. De bomo so ba parti pris. C'est le SRAM qui m'a moi et choqué bato so bilo trouver normal bato qui vraiment content ba langage na été oui c'est le SRAM bon c'est le SRAM de kono ya Bandalungwa Azanan Serge ya Bandalungwa Azanan animateur de mon pays oyo alobi que c'est musala ngo abe ça beaucoup le retirer dans ndako il me trouve bien solo bien bon tu as continué à témoigner beaucoup la mérité beaucoup la balemba salon na bakasa vous merci c'est ça qui m'a li par le rôle moi na nyonso donc habité pas yo mtoza témoin yo adelenti ala moni biso makambo to sala na ndule toloba ngote frère wana c'est le il faut atika kotambola a changer document soko zui mukanda ya bato maboma yeba ke makambo wane ko rattraper yo asa document bato mama ozoko point tango ko kendo kozwaka kisi atozo melate mais yeba mundela na bakisi mosusu wa mopepe afulaka ya bato maboma so yo kotika na isoloir place ba traitaka ba fou ozwa kisi po ezala na ndenge ya rendez-vous non déjà ba fetaka kisi ata omelite ya comprimé ya mopepe po makamba tu misu ba oloba bazap na bakiole mitu ekufi akosele makambo mitu ekufi kasi babi oza bien plein oza bien placé omoninga frère wana c'est le SRAM tango bazo bengana azwa suspension na maison mère pour na petit na biso Bibiche Bercy ba suspenda ye poni pour akoma kokota na CC a déranger dans 16 na wenge se wana biso batuto chapwa poisonga alingaka tika na suspenda ya Weranson chone alinga atika bino banani babiso bapaka baopema ndwakila toloba to tolandela totelemisa bandana kopwa biso na kumika ta na ndenga je prêtre mboka a gérer histoire ya ndule facilement kopwa prêtre mboka aza moto aza na humanisme kibo moto oyebi mpona nini alongwa epa frère wana na ndako na ye na ndako ya frère wana avandaka malembe tozoka yo malembe koya no na commentaire te za no poser tozoka po yo zalaka ba tio témoin pona ba mal comportement par exemple traitement na ye envers ba mastane ba jo modango yango wata longwa kuna les mêmes jours ça même pas des jours tomba au poto ils ba inanete tomba au poto ça même pas des jours 3 jours kuna d'accord ba manquement na tongo bandi a manqué ba jo alobaka na batu boy wata bengi ba mo pongo pontiaki il faut parler d'accord nde bazwa parler lemba na pate kenda na ba jo d'accord comprends kofandisa mutu na ndenge ya ndule ezalaka te makambo olobela ba musicien ebele bafande pa ba master tango babandaka ezalaka te ya kobokola comprends kobokola eza lipa na tongo mutu azosengo lipa tike yo te pe soko bengi mutu yaka nano tozala eza po yo comprena ye communion po ya lobi kerita babetaka to avanda pa wera umela nde mingi pa na ye
masolo eza kitoko petit nanga babashima arbre ayebi babashima boto ntango yozo bakafanda mingi epa na ye eza bakomedi yango moni nayebi si oke il faut na poto boyebaka ndenge nini ya koencadre bato mosusu mutu ozolinga oya koloba po porte parole abeti lisolo na yo ndenge mosala na bino ebanda kosala makuna olie odiscute na porte parole yo olinga take patron. Est-ce que patron aza na niveau no to aza na niveau porte parole? Patron aza petit na bango apeta leka musika. Patron aza na niveau na yo te. Patron aza na niveau no to aza na niveau ba Francis Libaya. Oh. Vous comprenez? Tu es animateur, François porte parole. Oh mais niveau moko. Andeni, François Bokate. Niveau moko. Tango yo zola na makambo porte parole yo ko répondre niveau no ya. Tabi botinzi. Nani akotinda Libaya? Ayebinda yo tango benginga to sa émission. Oleke pa wata? Non, même pas. Na yebi shoke wata yebi kenga na sa émission. Nani yebi shoke Libaya tia to sa émission na wata yebi. Pourtant makambo ya émission ba réplique na bandi Libaya m'appelé. Kevin tala mutu wana aboye nga na beti na bisolo normal mais tala enanga kenamo. Malobi article mino Gaël Ngesu, il m'talaxa mino Gaël Ngesu, Alexa Bino persona maître TT, article mino Vital Kamere, maître TT motoya na ye, eza mère na biso Moli Chololote, par rapport ya ba dossier, mo wazaki nango na poto, na tango prêtre mboka document nelingaki beba. D'accord. Maître Paul Djunga ya baro de la République na mikili yende mutu abanda kolandela wata lokola tete kabwakabwa pe à son nom pe à son âme azalaki na ba relation na Paul Djunga nde maître tete na canal wana lokola pe maître tete aza na relation na Paul Djunga azalaki pe maître avocat ya mère na biso Molisho nde par là mais à présenter pe que oyo Jonanga mon place pour yaka wana siko ye ayebelaki wa Vital Kamere les pacificateurs liboso maisi mama ya bien mutaya na ye mutapesa bino buna okoki omoni te yoka okoki kobanda kobwaka motu ayebi yo te na miziki ya kala ezalaka bongo. Ah bon? Ozobwaka vie moko boye opese posa. D'accord. Alors maman Welisa quoi? Mais wata ayemba dialogue congolaise nzembo wana. Comprends? Movasakani batna biso tu wana ba Vital Kamere. Ozo comprendre? Ba Didier Moumeni. Ozo comprendre? Série wana déjà carnet d'adresse. Tondaki. Siko place neni yo yelaki mutu. Nenge neni mutu ango oyo memela bato. Ba considéraka o lisusu bien te mais mutu oyo mema a gagné à Paris. Marie azo vivre bien, aza bien. Ce qui coûte beta pour y aller quand na Kishasa, parce qu'on hérité tanga za recevoir. Il beta pour y aller quand na msuna Kishasa, ceux là qui hérité là msuna hérité tanga za la recevoir. Bon, bazaka vie différent. Il y a des cas pétrole hérité à TKT. Par rapport à encadrement familial. Il y a beta ngolongolo. Kingongolo. Ngolongolo. Ezaka ya di boswa lupango te osimbi pete milangi. Oh. Beta tu. Ego bimisa mbongo aloso. Yozo fanda. Oh. Mais yozo ibate. Ce mutanga beta masolo ifombo batu ba evitaka. Ozana mwana koko. Okola na lupango ba koko. Mwana koko. Mais oui. Oza mwana koko chebino. Okola na lupango ba koko. Papa ebaninde. Père na bango ebani, mais père azalaki na Kansanvu. Comprends? Mère aza koto na Luango. Okola chez Bakokoba. Kota papa to kota mama. Côté ya mama, place ya koleli. Siko boza pe bakoko bongo ebele. D'accord. Moni place bakoko lupango wa famille. Bima na pouvoir na yo na makasi ya Nzambe.
siko ntango yo olobaka moto anga azala chargeur totika baje biso tobeti ndule me toza bango tozala mpo wataza tangelanga moto ya forme nini na vie ya seleo aloba ta master nanga natambola na ye napesa ye makambo akokani na mpaka Joe Modango abi eza mtapisa Joe Modango amsa bino tout jeune ataba mo ebele yozoloba pamba ozoloba no pe makambo solo okosa te tout jeune aza petit nanga mwana vie nanga safro comprendre tout jeune ntango azalaki cheye tuna tout jeune abanda olia hamburger te bien sûr ntango tout jeune aye chez biso service d'accueil hamburger yazobaka tout jeune chiko mpe azalaki kuna tuna ye mpona nini balongwaka Joe Modango azalaki na ye me Joe Modango ayokoka epoto chez biso père na bango adeklara ye awa naye kokendela mikili chez biso toloki na vie atindi moke prêtre pa bakisi mwa eloko abiye twa botongaki na groupe mozana ba Joe Modango alobaki na TV nani bino bokilo bamakambo kuna Joe Modango alobi na ye bosikila Joe est-ce que makambo ne bakosilikela yango bakolobela yango na groupe comme quoi yo oza no na succès te carrière esila basala babiloko oyo balelo aza na référence basele bamama banini babiloko na ye ala balopango na ye balopango eza de palin oyo akutu soki ya nini soki ya lembe te kama mais prêtre mboka alinga komi na 5 palin félicitations yozoba félicitation yo kasi makambo nyonso tozaka makelele biso bato toliaka bacommission wana nakila baki tosombaka chaque fois bien sûr soki ngoyeba vérité photo na maître beveni faso héritier na ndako ya deux chambres eza problème te leader ya ndako ya deux chambres maba est-ce qu'il faut ofanda na chambre ndako ya ndene roi aza villa modifié atonga lopango na bandala somba ngo na bilamba na ye atongi le eza na valeur ba 300,000 balles lupango bavie na biso bakoko madimba eza na lupango moso bofanda kuna okotela soko oza mwindo okomi tso ekotaka mopepe te ndako wana bandal eza lokola cave moko ya kasho ya série circo ezalaka oui pour vivre kuna il faut batia climatisation ya chambre froide ndenge amodifie yango ya modifie eloko te alobi amtonga modifie aza na eloko amodifie te atonga te bino bayoka kokosa bino bwendele yoka so moto aleki na tefa bandi olobaloba nde yango wana comprendre aza na place te abebisi partout te pa ba demi leader relation eza bien te te pa ba leader relation eza bien te fanda bachao na misé mpaka carrière esili fanda ana 6 albums okokokoma na 12 albums mais moko na ndamboka nde yokana mosala nango nini escroquerie d'argent po moto obimisa 20,000 10,000 malgré bango batekana bango bandembo ba 7,000 8,000 mais soki moto abimisi yango il faut yokana banzembo yango ezobeta pistomi aka mapinga banzembo yango ebetaka wapi ofe mwanga voilà banzembo yango ezobeta wapi boyokaka ngo wapi tokaka ngo wapi même mpaka makambo ndenge ezokende oza mpaka oza ya baleki nyonso d'accord merci pas tu es refusé ya baleki nyonso mais likambo mwana muteketa koloba tina niveau pas tu es refi makambo mouvement du corps ça fait vraiment mal hein na habité mpaka bato basepe nango to koloba ke héritier français zo bamamba 20 €, donc ça sera partout na chambre na ya tikela ra tour
biloko bon article ba Francis Tour so confirmé que Rita ça la partout na yebite mpako ya maki ngomde ni arrêter le parent na bana ba koli ba mari ba Ritiana ba Ketia ba koli pour le bon na TV tant Rita ça la partout article la Bino Tour ba peki c'est tant Rita lang ba kana casino abamba no ba téléphone ba mbata yoka tika na badeli wana asa la démarche azana makambo te makambo tout auto mona na suka azui po azaki na prêtre mboka na ko dépanner na mituka na ba transport ndaza kana kinkolo suka nyonso tu auto mona ya vie auto sala ya bien po azaki na prêtre yo ebite bien sûr ko buka na te ba komanda popo bara ba ebi makambo ba yige nzinga mvuandu ba ebi makambo ko buka na te o eza di mouvement to zaka na ba Don Pablo Angelos ya mère na biso Yacine Bilele comprend to zana batu na mouvement oyo ya blagi te ko buka na te to zana ba Patrick Ebusi kobuka na kutu te tozana ba Patrick Epindi kobuka na te tozana ba japonais a Yimbo Segado kobuka na te tozana ba Mine Milatre na mboko yo to renyaka koleka batutu koya na blagi te timu wata eza di mouvement ya munene leki na ba timu wata pour l'instant na Congo otanga te biso ba mishika ba yebani comprendre biso ba gérer se faudrait ba yebani biso to ana ba ambulance biso to ana ba chandoa biso to ana ba seda mbungu biso to ana bokula karna kula ozo comprendre biso to zana ba miyembe orchestre yo na ba to asima ba yebani ba champion voile orchestre yo ba manzeku na mbonda ba yebani orchestre oyo na ba danseuse ba yebani koleka ba danseuse tout ya Congo tozana ba shaki ozoko kwa tozana ba Julia la Tigresse kobuka na te tozana ba dodo yado na bozwa ba misene na epenenga lobi kobuka na te tozana ba Latifa tozana ba danseuse o ba leki ba danseuse tout na monde yango moni tozo benga bato a Suisse tu venanga Gige Bazeka tozo benga bato a Suisse tu venanga Calvin Bazeka tozo benga bato a Suisse tu kobuka na te tozo benga bato ya Allemagne Trezeguet Mouala l'homme qui détient le pouvoir ya Allemagne Mouala to bengi bato a Belgique ba bongwana bato Hollande to bengi bato Hollande pe ba bongama André Katunda Kabamba le millionnaire bongama déjà pour Jésus Kitoko Kora Korando Mogrosso bongama déjà pour Jésus Kitoko Alain Chandou bongama déjà pour Jésus Kitoko Makasi Kali Kitoto bongama déjà pour Jésus Kitoko ozo comprendre ndule ya dok swana soko ye retard ba 20h mitalio oza concert a bye leki oza concert te neti ofandi omeli olangwe oza na actualité te oyoko finga wata za produit soki wata te bakolia te soki wata te bakoyoka ba mais soki wata te bakovivre te solo ya wata eleki makasi paka solo ya wata eleki makasi ba fanatika wata babaki non là faut qu'on porte plainte na ete na tana bino kwa kize leader mutakwiti kwa kize leader ke na ba casino asisa ba mbongo kwa kize leader mutaba partout babi wana ke musika te akene musika te balandaka liboma te soki moto aza liboma atikali liboma biso to ya na ndole biso okipe biso te biso oyaka te poto bando finga comprendre to yaka te poto bando finga niveau oyo
leader aza nango eza niveau na ye te, même na bagage intellectuel, même na bagage, même na s'exprimer. Ozo comprendre, même na manière. Aza niveau te, aza niveau te. Aza niveau ata moke te. Biso ya aza na banyongo na biso. Biso batutoya na ba vrai chéri na mouvement. Tant biso toye na ba master na biso, badali ba sœur na biso, que son âme repose en paix. Ozo comprendre? Asuza baramoto. Biso batoya na ba Igete. Kato, biso batutoya na ba Sandra Mayele, biso batutoya na ba bébé na batani alenga, biso batuto kotisa bango moral, bazala banasi Jandeli. Ozo comprendre? Biso batutoya na ba José Amore. Ozo comprendre? Biso batu toya na ba El Map Laura Mapuanga, biso batutoya na ba La Mignona. Ya ibabino bango. Biso batuto gérage ye pazala. So comprendre? Biso batu banda ofungoli la G. D'accord. Moi nana moi si abotaye na petite terre propre na Saint-Jean-Denis. Moi nae? Yaye abotana na Saint-Jean-Denis. Atikala ko drageta na Saint-Jean-Denis. Bo abotana ndeni. Kasi biso bato kotise na azo bango draguer azo bango draguer pembe ya mwasi lekaki makasi na mona mwasi ya bongo te c'est le azo bango mwasi pembe nga mutu na kotise la yeye. D'accord. Ti ba komi na niveau wana ya okoko draguer te série wana aomona pembe ya Jean-Denis ye mto ba garçon mo mula ya nzingari garçon mo mundu boye manifeste kasi na ndenga ba petite na biso tan wana elongine bandako bangise mundu wana yo kaso bandako mona ngo bien ozo comprendre makambo ba Sandra mola ina nga ba ebiango trop bien o comprendre makambo ba kaiko ba ebiango na Suisse na Genève. Makambo oyo badiva bayebi yango bien kobuka na koto te makambo eza ndongo. Sikoyo, maître Kimando, je te salue là, tu nous suis quelque part. Merci à grand maître choisi ma tata ange adorable. Merci à Saladin Tena du titre Pesa Makambo, Pesa Makambo. Merci à Willy Moucheni pour les codes Végoté mascotte de bon séjour au Congo. Merci à Jojongo de la terre avantageuse. Ma même Emeline Zemba, tous pépé l'ambéto, le respect à toi. Désolé, l'agence assure et à confiance. Emeline Zemba. Ah, Emeline, oui. Ya kolutu na biso ya mbetolo mais mère pe numéro zelekate na ebité numéro soki ndenge nini po nga pe nazozonga efalaki kolina nga d'accord na ebandenge nini na kozwango mais bambote ebele na divanga mene mapumbu à l'air voilà ya oui mon cher je te salue divanga mene mapumbu à l'air mapumbu à l'air tala komba moto merci pe alobi bwaka ngaka abongo to boy ke bon merci papi Kambe boss blanc chaka banga respect à toi marambo to kina tu vois c'est le bénérité bazaka bien abi pe bien mutasala héritier ya mutabele la ye omoni héritier ya mutafule héritier Bill Clinton moko sa biso il y a des animateurs la première des choses qu'on compare à animateurs na ba chanteur ba rabelo te baza beloko mais bayaka ko intervenir na RHO d'accord et c'est ça chanteur et c'est ça animateur et c'est ça zona ba classe okate ba kele o wata bwaka wata za na potentialité artistique na niveau supérieur. Vous comprenez? Ezata kutuna comparaison ezate. Comparaison ezate. Ata na façade. Ata na façade. Ata na façade. Ata na façade, ata na balèvre, ata na misu. Bimta lata roleke azate. Ana aspect. Moto azo defa bilamba ti lelo. Mpaka. Yo kansi yondo yebite. Moto azo defa bilamba ti lelo. Ce tobito to kanga pe Dani Chando. Po Dani Chando aza fils nanga. Yeba defa bilamba.
yem tokoti c'est la repé ayo finga Danisha ako finga Danisha ndote soka fingi yenda perdre bilamba tana se defara e utaka pe Chine yo kanisi chinois nyonso tunde asaka faux plat te na bi bon te plat e utaka Chine yaka pe awa ba Louis Vuitton basali na Chine ya première qualité batindeli il y a Louis Vuitton ye moko batindela rayet construction ya vêtements nyonso to ezaka na Chine Vietnam Taïwan place ba constructeur ya vêtements na ba prix moko abordable bazalaka bakotongelo na valeur Danisha ndo aza na niveau ya ba chinois ya salité te d'accord tu comprends Danisha ndo aleki zandu mobimba ya Kinshasa. Okay. Après Danisha ndo il faut to mona Giboko Polo Kuder atakate yagi o moni Giboko Polo vrai jeune achaka chokote net ba jeune mususu o to comprendre Giboko Polo malgré akokoza na réussite mais akofanda kaka chez bango lupango ba Giboko Polo pe edindaka te yo zo chachoko ozo fanda yesu na humidité okokoma ngulu bana na mosalo cha ozoko point totika ba choko ba bitika choko il faut tika choko ozongela pe cop no ya kosomba ba bijou ekatana makambo bilamba etali yote ozoko point okoya komibenga onga bilamba nzoko ozomiboma Giboko Polo prêtre Prince Mobutu prêtre d'accord comprendre ba maître Gege Pela baby makambo trop bien voilà par Kalingomba le 8 aujourd'hui sona Dox de Bruxelles na Lola de Bruxelles batou bazo uta États-Unis d'Amérique Moustapha Kobange va consommer héritier Gouti Watanabe le mystère le plus compliqué de mon pays je te salue Toto Atembela tu nous suis quelque part mais ba rolo Baptiste Kobolongo bo ça l'effort bo rattraper Mpiaka stade de Marty pas quand biso ko to lagi na besoin ngo te dans Mpiaka te biso wana za réussite ba bibo sala Mpiaka yondo do kanza ngo Mpiaka pa la biso za mama na réussite ndeni ba batonda te yo kasi kotonda ezaka nini dikoti na se nyonso nde bawera batondisa bafali bafere babetonga après ba 15 ans bato otanga bakombo wana biso obetonga après 2 ans banani baleki sikoso tobongamaki 15 ans c'est que ti na bagradin na baesplanade ya martyr wana bato bangai batonda d'accord kobukana te babel kakeisa bayebi makambo kobukana te petit nanga New Jack ayebi makambo oyo Patrick Bolongo ayebi makambo oyo kobukana te Olga Ndombe ayebi makambo la patrona Olga Ndombe comprendre makambo oyo Iska Alenzo ayebi yango makambo oyo Mista nanga Titan Panzu ayebi makambo Lydia Kankou maman na vainqueur je te salue tu nous suis d'argent cœur respect à toi kolanda no te na États-Unis d'Amérique Gege Mokoso tozana ye azoya ndule comprendre na boss ya concert hôtel la bino babi bote kelika na wera to to basoki wera sa torsa te bon éviter que concert wana tobengisaki père mais papa pe na ba invitation tout bana tout ba bengisa ye place oyo ya ye moko amoni binake makambo elamuki vie mo atalike watala musinga lisusu tika maison me babarke no watala musinga lisusu wera alalaki asa vie na biso te ye muta créer jet ozo comprendre
Tango aye na événement. Oko ya pe na événement mwana no moko boye. Et quoi ici yo? D'accord. Mais yé na événement mwana na la moki. Via zo ya robeta stade. Awa. Yango kama mama ba mise ba osili ka ba bi. Ça zoni mona ndere makuta ka bato. Be babi bandima ka yende selo biso mto ndimanga ye. Biso na ba babindo mele to ndima so to boya ka mtanga zo ya zata kuta biso la petit mukie. Nani asali ye teste. Si bazwa wata ya ebate bazwa wata na palais wata bayana wata koya ozo comprendre o fait mwanga timambote ya mère na biso mère ba petit ozo comprendre ayebi makambo bien si bazwa wata ya zalate tokosaka bato te tokosaka monaka wata na mouvement amonaka wata ye comprendre amona kaka wata ye tokendaka na makambo to ndenge oye okomokoso ndenge demikio luka ozonga na relation na yo fanda na yo bien relation na wata mais nayebisi yoko aselebi no video na la scène biabi azalaki na problème aselebi no video alingaki de soni nde esalaki ifaka ya na ye la scène tona toyamba ye bopesaki billet cœur ouvert bopesaki billet akota na ndenga bato te tonga toyambe mpe na valeur akoti na loge nafa koma kuna fozala na badge niveau moko kaka na babercy baolivier bato bazalaka na poto toninga tolamusa bango ti aza niveau mona babercy te aleki bercy na nini bercy asala succès te faut tobeta masolo na moko nde mona babercy na sibai baka yoza ya baleki ti yoza mutu nyonso omoni mère na nga Neli ya mbala na États-Unis d'Amérique abipaka kolobaka lisusu makambo te Neli ya mbala alobi paka kolina yo tu ate esalisa 20 kilo oke nango nyonso na aéroport na kofuta ngo douane tout Neli ya mbala tokomika na suka loka mama pekisika mama nani Neli ya mbala pekisika na États-Unis d'Amérique il faut boire kaka Neli ya mbala je te salue na spesombo moto soko fandi no za na besoin brushing ezosala nini faut na changer perruque na sala boye obengi Neli ya mbala na États-Unis d'Amérique depuis isa mboka oyo efutaka koleka monde atie mobimba na pesembo te mpaka Neli ya mbala tokomi na suka loka mama Neli ya mbala pekisolo baka makambo pesa biso kaka référence à Dox de Bruxelles. Na Batutu, Wuta Kinshasa, Brazzaville. Ozo comprendre? Oye Kenya, Omati Gabon, Omati Zambie, Oye Afrique du Sud, place makambo efande, place ba moment de moleka, ba fandaka. Ozo comprendre? Place dans les Liouia. Maître Foul, lui à Darlin, Afandi. Président Kabo. On se comprend. Place président Kabo Afandi Afrique d'ici na Darlin lui à Batuambongo. Bagoya Ndoule wana Pourada. Place ba easy solution bagoya ba Daniel Yamba bagoya ba David Yamba. Merci beaucoup Mpaka Lingomba. Ozo comprendre Ndoule eza kitoko place omoni banque suisse ekotombwana Firo Jazz place omoni Kaleka Basele akolamuka place omoni Yaya Ngoma akozala ozo comprendre nde tozozonga boye tozozonga Kinshasa après le 8 tokobeta Hilton na bokasite ya Lauriane Masela. La femme de maturité, Lauriane Masela. Tozoya konyata. Na ndenga ya vitesse, na mboka ya Jomo Dango, na mboka ya les millionnaires, les petits Basele. Ozo comprendre? Tozoya kobeta na mboka ya Tite Madilu. Na pesombo. Tozoya kobeta na mboka ya Kali Kitoto.
D'accord. Tozoya bela wana na mboka ya type Bokana. Tozoya mboka na mboka ya Junior Yombo. Tozoya mboka na mboka ya Adumukia. Tozoya mboka na mboka ya Aristote, maître Aristote, courant, Asuka. Merci beaucoup, Pakali. Tozoya mboka na boka cité ya trésor Wala Wala. Des fois kutute salwana deja za kotonda. Salwana za kotonda na boka cité ya Orfemwengo. Na boka cité ya Orfemwengo. Timambote ya mère na biso. Philo Maela. Déjà ebisenga na zozo wa ba RRB yango wana. RRB et maître Eric. Maître Eric Mando. Vous comprenez? Na boka cité ya Orfe Mwango. Motema ya mère na biso Philo Maela. Azozo déjà ba RRB pour na ba journaliste. On sera là le 8 avec... Pour Alingi a accompagné l'événement. Soko zangi pe biatre, on fait mwango wazawana. On sera là avec le cube de Image Prod. Selon la vérité, pour toi, on sera là, on sera là. Pour ceux qui déjà n'ont pas zolo kaboye, kobuka na kotute komo na likolo te on fait moins on sera là on sera là on sera là na Lola Chabert Nzongo Patrick Ebinda ya bete Dr Kinkani Dr Kinkani salut Roger Kinkani na personne Vekap Skinke la respiratoire badalunge koyate quoi koko koyate kokipe koya jamais Pati Manteka bambote na place ozali master kala trote tozo monana bambote belé na bino tu bolingaka lingoma mpaka ancêtre vivant bambote belé na fa ya basket gi basket bambote belé na ekiji chombo Lourdems bambote na place ozali bambote ebele makasi na maître yule bambote ebele makasi na mon boss Mika Maison de la Persévérance bambote ebele na petit frère propre Jimmy Ndombele bambote ebele na binotu bolingaka lingomba mpaka Fabio Capello Sumbiri Tekiri. Merci beaucoup na Jimmy Chimanga la porte de la chapelle on sera avec toi na Belgique. Merci à toi. Pourquoi pas aussi sur Ningolé kitoko na kata Château Rouge. Vembuta lombi mbuta ya balombi poisson babi vient na wa olia poisson na madesu babetenga so pas mettre avec mando okangami kana désolé wana. Merci beaucoup à Vembuta lombi on sera là. Château Rouge ko ya tezeli kama mabele que Vembuta lombi respect à toi. Vembuta lombi. Butalombi. Amen. Abetaki tour wana ba Butalombi. Omoni prêtre sokazo rassembler ba Congolais, ba Congolaises bongo ofandi, olie, omeli, olekipe libomute. Voilà. Il faut qu'on félicite Butalombi. Namoni ndenga zo pinche Château Rouge wana sans Butalombi passe. Tozana bango mibale na mboko Butalombi. Côté wana soto zongi koto ya Chiquito Papa Paradis Chiquito Papa Paradis wana masa na banalungwe ko ya te kwa masa na nga tida bato bele babenga ke Chiquito me komone tida oui masa na ngai soto pusani lisu musika akula jonga le PDG akula jonga na pesa moko la famille ba grand courageux bato bazo fandisa vraiment idéologie merci beaucoup Tobo Sanité champion passé Tobo Sanité check fou Tobo Sanité Basse Gare du Nord Attaque Trésor Mbomboka ouais
Trésor Mbombo, de tout le monde. Merci à vous tous. Merci. Voilà, merci beaucoup. Je profite pour prendre mes condoléances à la famille Kafouba, paix à son âme, Vétéré Kafouba, pour sa famille Moulopoe, paix à son âme, Mami Moulopoe, courage à Guélon Moulopoe et Papi Moulopoe, courage à vous. Merci à toute ta famille. Combien condoléances à toute ta famille Tendaye. On est de cœur avec Babashi Marbre. Babashi Marbre. Lydia Kankou, n'a pas son mot, t'es maman la vainqueur, d'argent cœur, je te salue. Merci à Willy Mouchen, Code Bonzala, merci avec Gauthier Mascotte, général de banque, merci beaucoup à Jojongo, Nemé la terre avantageuse, merci à Papi Kambe, Boss Blachar Kabanga, pour qu'après aussi Salade, Pessa Makamoto, tous mes jaloux, je vous aime. Banamoto, la respect à vous. Rendez-vous à tout le monde avec l'invité par les Glory Online, vous serez jamais dessus. À nous revoir prochainement. Bye.